Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino partout bozwami. Wana bambote topesa avant ko bande mission na biso topesa ka merci na Seigneur. Kolala kolamuka eza habitude tezaka kangolu ya nzambe to moni susu mukolo alelo. Baba kuku oye. Ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère bon moni miniature wana. Miniature wana eza bato ya théâtre na biso. Baza bato basepelisaka biso toujours. Oh boyebi bango très bien. Bandeko na biso bazo jouer na kati ya film ya tourbillon na kati ya SB. Bango nde tozolobelela bango. Baba kuku oye. Toujours maboko likolo pona mamsi victoire. Baba Cook, s'il vous plaît, Baba Cook, s'il vous plaît, Baba Cook, s'il vous plaît, na lobiango 3 fois bandeko nanga. Pas de distraction, to longwa na distraction, to consommer film na biso, to consommer film na biso bandeko nanga. Onga na zomona, est-ce que bino bozo mona bandeko nanga? Parce que kotala totala ki premier épisode, to komi lelo na deuxième épisode, nani kutu ebeti ata 104. Baba Cook boza wapi? Baba kuku bolamuka, baba kuku bolongwa na distraction to consommer film na biso ensemble. Olingaka sila bisalu, onga naza fana sila bisalu, onga nde naza boy naza vra bakuka. To consommer film na biso bandeko na ngai, to consommer film na biso tourbillon bino moko bomoni tourbillon ndenge zo sala makambu dango. J'espère bozolanda film wana nga nazolanda ngo eza na mama na révélation, eza na mama na révélation bandeko na nga. Mams azote ya biso kaka na ba film olukaka pasteur, olukaka mama prophétesse, si la bisal pe aza servante de Dieu, azote ya biso kaka en direct ya ba film na ye, azolobela biso otomonaka na ba famille, otomonaka na ba camarade na bandeko, to longwa na distraction bandeko na nga, pas de distraction inutile. To kota to consommer film na biso parce que lelo cuisine ya Niki TV nazo sala kaka promotion ya film na biso. Nazo sala kaka promotion ya film na biso de pro de loin. Émission ekokutela bino bandeko nanga, bo zapete, bo commenter, bo aimer, bo partager, bo s'abonner. Baba kuku oye, toujours même morale, même esprit. Pour toi avancer dans la bon photo zala toujours ini. Bandeko na ngai, ozala na 5 bords, ozala 20 bords. Fongola baba cook, fongola to consommer film na biso, to consommer film na biso et que ça la bien makasi parce que tu as besoin to beta ba 100K, ba 200K mata et que ça la si la bisalu bien. Et que ça la biso nyonso bien bandeko nanga tozo remarquer film na biso ekoti mais ezota la mandenge botala raté cuisine ya Niki TV alobaki lelo tokoloba selon promotion ya film na biso ya tourbillon, to consommer film na biso partout bozwami, to consommer film na biso et que ça la bien omoni ke onika basani omoni ke te na kenanga lelo kayute na parler fongola film si la bisalu eleka ko zape ba s'il vous plaît, botika ba publicité eleka et que ça la bien bomoni papa elko bomoni si la bisalu moi si o aza très impoli, moi si o ya respectaka sous mobilité par rapport à quoi, par rapport ba balier si la bisalu amoni lokola ba balier ya asilisi fin du monde, asilisi basi nyonso na kati ya mokili. Nzoka nde mama si la bisalu aza komi kosa, nzoka nde mama si la bisalu azo komi tia na erreur parce que mutu akoyebisa aza te. Mama si la bisalu aza na conseiller o akoconseiller te. Mama si la bisalu azosala selon ye. Bandeko na ngai nayebisaka bino libala eza eloko ya mpasi, libala eza eloko ya liseki te. Soki nano ekoki te kobala na sentiment te,
kobala te po lobi olela, kobala te lobi ozanga kimia, o AVC yela yo, libala eze loko ya pasi, libala bazwaka décision na kanda te, libala eze loko bazwaka ngo na loisir te quoi, libala fozwa ta ya ko réfléchir, fozwa ta ya ko réfléchir ba coupe nanga, botala mama Sila Bisalu, makambo ozosala papa elko, bulu yeke makasi, oyo kavabi kende bizonga, baba kuku oye, bino moko bozotala kaka. Toza kaka na deuxième épisode na biso wana le tozo mona makambo Sila Bisalu azosala. Sila Bisalu yo bongo na famille mobile, yo bongo na papa elko. Sila Bisalu aza pomba scène. Oyo ka vraiment pomba scène. Yenda aza mama na bango botala Sila Bisalu ndenga zo jouer. Baba kuku oye, même moral, même esprit to soutenir Mams na biso, to soutenir Sila Bisalu. To za wana to kota to consommer film na biso. Et si kozo mono za eloko sala te fongola babor ele kaka. Fongola ba publicité ele kaka et ça la Sila Bisalu bien et que ça la bisonio tout bien baba cook na lobaka photos à la même morale même esprit to soutenir maman na biso na tous les domaines surtout na ba prière bande konanga eza très important ndenge bazo jouer ndenge bazana kati ya groupe wana bango nyonso ekesala bien makasi bandeko nanga na moment oyo lelo émission lelo eza kaka tozo soutenir Mams na biso toza wana tofongola babord tika ba publicité leka okoti otali émission otie j'aime otie commentaire olandi émission na onabokebi bandeko nanga ekosala Sila Bisalu bien ekosala Sila Bisalu bien bandeko nanga to ana besoin to beta ba 100K, 200K, partagez vidéo, partagez film na biso, babeti Sila Bisalu officiel, partagez partout vos amis, commenter, s'abonner, aimer, et que ça la bien, like vidéo, et que ça la bien bandeko na ngai, toza wana lelo pona kofinga te, lelo to ekaka pona promotion ya film na biso, baba kuku boza wapi, baba kuku bolamuka ngonge belemi recite ya SB eza na biso baba kuku ba anja Sila Bisalu baba kuku boza wapi tozala kebele baba kuku bana respect bana botosi bana Sila Bisalu wana mama na biso photo sepelisa mama photo zwa susu bénédiction ya munene baba kuku bolamuka to consommer film na biso to longwa na distraction ya pambala inutile ezangi tina bokende kokota kotala kana bandako balingaka mama na bino te toza na moment oyo ya kotala ngo te na moment oyo eza moment to consommer film na biso toza na besoin to consommer film na biso bino moko bozotala na kati ya film wana olobi te nzambe pambola mwana mwaso botala Mams pomba scène nzamba ba trophée botala Mams ndenga memi papa elko likolo papa elko alobi na comprendre te pas jusque là non nzima te même silo nga na yebaki silo na mona ke lokola master silo na mona ke o famille o ka femme soumise ezande sila lelo face be aussi la zo laksanga nazo comprendre te pe na otika la ko comprendre te na poser ba question trop gode moko moni ayaya Mams, obelisa papa. Mams tiana se pardon. Bande onanga onga mona na film na bino bo mona. Film na biso eza kitoko. Film na biso eza kitoko ya kitoko bande konanga. Nanu bobandi kotala film Sila Bisalu te s'il vous plaît. Bokende mbangu na Sila Bisalu officiel. Bobeta kaka tourbillon bokomona lelo totala ki déjà. Lelo tokotala 3e épisode na biso. Eza na retard te. Bokota to consommer film na biso bande konanga. Bokota bozwa éducation, bozwa conseil oko zape te filme wana Mams nzamba pambola o
bandeko na ngai kotala sila bisalo ndenge amemi lisusu Melina ayaya sila bisalo amemi Melina likolo Melina azali kimia Melina ebika kete ndeko mbale ndeko ya mwasa ya na ngai kotala nga ndenge kaka ezalaka ebike sila bisalo kuta na tana te sila bisalo abida abo balanga ekoki bopesa nga misala ya konikaka basani bapondo matanga na minute osko bino fo bope yango bino bwandeko ya babasa elko bolingaka nga sila lelo nde na yebo na yelo Melina bi sila bisalo so nazo respecto parce que oza mwasa grand frère nanga po soki te tokobeta na njoto sila bisalo abi meko simba ngo ceinture meka mams na biso ko aza sir na ye moko amoni ndenge abali elko babalani ye vraiment akangi nyonso nzoka nde mams azomikosa bandeko nanga makambo eza na kati ya film oyo bomoni Darling Palata Darling Palata azalaka nde na poto ayaka mpe kini basejour na ye ndenge kaka ezalaka azotonga ndenge kaka toyebi bana poto ngo bakoma soyo bakomi na kini mutu na mutu atongaka na ndenge na ye toye komona Darling Palata azotonga me azotonga Darling Palata ana mobali na poto aza mpe na mwa sheri moboye na kini bino moboyebi o papa poto kuna makasi esila bango foto loba nyonso o papa poto bana musala banda 5h ti 14h au travers temple makasi esila bango yakini baza nanu ya makasi mama Darling mona mungala tongo bomoni Darling azakuna Darling pa ye kopesa susu makambo na retour oyo bana mama eza morto ka vraiment tourbillon eye Darling azongi poto mais Darling pe aye kopesa susu makambo na kati ya film Darling aye somo bino mo bozoyoka azana mobali na poto abale mena kini pazaka na mwa makangu ne mwa petit chéri ndenge kaka ezalaka bandeko nanga eza makambo na film na biso ya tourbillon tokota tokonsome film na biso bana mama kotala na ngambu ya Melina azondima te makambo azomona pa asilabi ekopesa nga tension nga nazovivre Melina na kati ya ndako na nga sila bisala koti tina kati ya ndako ya Melina sa même mikutu abanga sila bisala biko kava on s'en fout lobi nango Charlotte sila bisala bina ko bangelo kote na yaki ka ne expliquer bino mutema na nge lingaki yango na eko sala mama sila bisala yo bongo na basemeki yo bongo bikende bizonga ozobosa na ke biso toza babantu sila bisala bi babantu kutu esalaka te tovivre ndeti na Europe ezalaka tovivre ndeti na Europe kisemeki kutu esalaka nango te mutu na mutu na kwe na yo debrouiller vie na ye eza nde bongo sila bisalo asomo okokotela nova Melina ntina kati ya ndako na ye bongo so basanganelaki ona nela sila oza pomba se na solo pomba mamisi ozopesa elengi Mam si sila na film wana babakuku azopesa elengi bandeko na nga bokota to konsome film ego wapi film ekoti elengi nga kutu kuizi ya niki na bino na be mam si ndeti sila te to continue ka 3e 4e ntina suka po bilengo mam si azotika biso non bandeko na nga asomo eza somo na kati ya film oyo kotala su na ngambu kuna ya shikito na de beste diyo na bango pe bandeko na nga eza matata diyo na bango eza matata bana mama kotala diyo na bilo mo boyebi kaka de beste boyebi shikito bazoteka kaka biloko ni bango bazoteka bilokos biloko ebutaka bapoto batekaka boyebi ya baoccasion d'Europe bandeko nanga koteka wana nde bazoteka me bazopalola patron na bango te film eza makambo eza vraiment révélation eza vraiment ba révélation bandeko na ngai retard eza te kota beta kaka sila bisala officiel olanda film obisika bozwa me kosala bien lelo tozo consommer lelo toujours toza na besoin consommation ya film na biso toza na besoin film na biso emata bandeko na nga ozosala no musalo ane eloko te fongola film asila bisala officiel elekaka koza pe ba publicité te kesala mamisi na biso bien bakuku to soutenir mama na biso na tous les domaines ezalaka nde bongo bandeko na nga
biso nde tozana bolingo mama biso biso moko bana so tolingi mama biso te nani akolinga bang akolinga ye eza lokwa biso mo bakuku foto consommer film na biso ya jete bandeko langa omoni film esili bandela susu film wana soki olembi olali lobi lisusu bandela ngo po pesa makambo ezalaka bongo bandeko na nga to consommer film na biso pas de distraction bana mama. J'espère bomoni lisusu Normi Normi pazo pesa mawa Normi pazo pesa mawa Normi pazo pesa mawa na mobile ne momo pe kuna lingi musala te me momo kuna lingi mbongo soifé d'argent alingi moi prémisse moi eneke na melana alule ayaya ezande makambu eza makambu na kati ya filme o bandeko na ngai ezande makambu rendez-vous ya filme na biso 18h30. En tout cas, Kotambangu bana mama. Kotambangu landa film o mams biloko mams azo sala biso nulle part ailleurs. Seulement na kati ya SB okozwa ba film à révélation. Okozwa ba film ya domination ya tourbillon eye. Yango ne susu ko kanga ya koleke ningisi Zaire. Yango etie panique na kati ya RDC. Mamisi oye toujours maboko likolo pona sila bisal victoire. Bandeko na nga victoire. To consommer film na biso. To consommer film na biso. Normi mayele filier. Normi lobi na ebite na bandoko boma mbongo na compte. Oh bien na téléphone. Oh bien sikanini. Parce que mobalo azo sukisa mayele na nga. Mobalo asukisi vi na ngai. Mobalo asukisi vi na nga. Keko tuna nini. Ya mao. Bomoni mao. Mawa zongi lisusu ayaya mawa zongi lisusu bandeko na ngai ko pesa makambu na kati ya SB film ekobi elenge ye lisusu ya koleke baba kuku to protéger SB baba kuku to soutenir SB baba kuku to protéger SB baba kuku to soutenir SB baba kuku oye toujours promotion qu'on a filmé na biso ekende toujours liboso bandeko na nga babi eke bizongi mami sazo pesa makambu bilo moko boyebi mami na kati ya scène dega mami na kati ya scène bandeko na nga dega mami sa tiki melina na défaut mami sa lobi non nakoloba mobali fo fongolele misu mobali fo koloba yo melino koloba nini elle kwa zawa na maboko nanga epesi melina panique malina tension ça va melina tension ça va parce que melina ayoka va yiki kimi ezangi melina bi non fona lukano ya elko unga nazo vivre na kacha ndaku nanga mwasi muninga mwasi eko kote langa mate langa na kacha ndaku nanga nazangi kimia nazo respecter pour ça mwasi a grand frère nanga mais fona luka mobali na ye fona yebisa mobali na ye makambo azoleka ngai semeka o respecter ngate bongo combien de fois mobali na ndako amona ka ndenge nini bana mama Mwebi kenda ko bolala rate moye besika maitanga kezate o el kwa zomona ezaka ka el ko ye moko el ko pazo tala na ocho bala na mwasi osika na bala ni na sila bisalu sika na sipote peut-être a ko changer peut-être lobie ko zala bongo te monsieur ezaka ba caprice alibala menjo kande sila bisala zo mema bango toujours likolo tension sila bisala zo sala famille mobali na ye fisi la bisala suki si elko akomi lokola zoba papa elko boyebi mo pa kokane koloba te papa elko akokane koloba te parce que na ba couple msuba ndeko na bala mameza la bongo bokoti j'aime mamia mami elongo bokoti j'aime
beaucoup, tu j'aime. En tout cas, tu continues toujours émission na biso. Oncle des Abakouk, tous ça toujours promotion à film na biso. Tous on a besoin de film na biso et réussir dans tous les domaines. Tous on a besoin de mettre ba 200K mata. Tous on a besoin de film na biso, to partager, bo s'abonner, bo commenter, bo j'aime et qui ça la bien Babakouk et qui ça la bien bandeko na ngai. Na lingaka bino Babakouk na lobaka nzambe merci opesa nga famille nombreuse ya Babakouk. Na lobaka nzambe merci opesa nga mama lokola mama Sila Bisal na yebisaka bino eza ngolu bandeko na ngai. Eza ngolu bandeko na ngai. Lelo na lobi na kosala promotion kaka film na biso. Lelo tozo beta lisolo ya film na biso. Oyo nano koti te eza retarité banda na premier épisode. Pour la minute toza déjà na deuxième lelo to kota la troisième épisode nanga. Troisième épisode na biso bandeko na nga et que ça la bientôt consommer film ana ensemble. Et que ça la bien. Bana mama botu nanga nini. Elle comme elle est si liée, elle comme elle est si liée, elle comme binzambe na onzimate. Na onzimate makambo nga na zomona pa mwana mwasi aussi là. Nazonzimate na komi na suka Sila Bisal pe aux affaires. Sila Bisal obi ke Sila Bisal te Sila Bisal pardon dimneko. Yo bongo na papa ozoke na papa elle koma be Sila Bisal photo loba. Bomona kite bandeko nanga. Adasa pe azongi lisusu. Chloré na adasa pe diyo wana bano boza suka. Bano boza suka kotala chloré na adasa. Macho bazo beta na kati kuna diyo wana eza bombe. Nazo ke la papa el komawa. Nazo ke la famille papa el komawa eko suka ndenge nini ayaya. Adesa pe kuna jekaka komba po ayoka ba information apesa Sila Bisal. Bino mo boyebi ke Sila Bisal déjà coaché ba adasa. Sila Bisal yemoko mama leki adasa mama leki ya chloré ayaya. Makambu na makambu. Makambu na makambu eza na kati ya filme wana bandeko na nga. Makambu na makambu mama Cécile to consommer filme na biso. Mama Belinda to consommer filme na biso. Mama Sandrine to consommer filme na biso. Natasha Tekalea to consommer filme na biso. Mama Mami Elongo. Mama Bosolo na kati ya Limani to consommer film na biso ayaya kati okonda wetu na kati ya États-Unis balobi chez la Fayulu na kati ya Genève to consommer film na biso bandeko na nga pas de distraction to kota to consommer film na biso film elengi balobi mikende bizonge elengi yo wapi elenge koti na kati ya filme. Bana mama elengi na kacha filme na biso bandeko na ngai Sila Bisalu oza beti na scène pomba scène bino mo boyebi Sila Bisalu soka koti na kati ya scène moto abimisaka moto Sila zo bimisa eza moto mususu bandeko na nga degré mati na kati ya filme na biso mandeko na nga Babakouk nebisaka bino vérité cuisine yannick na bino akosaka te cuisine yannick na bino alobelaka bino o ayoki o amoni bino mo boyebi chloré boyebi adasa diyo wana eza ndenge nini bana mama bo manifester na bacommentaire et que ça la cuisine yannick na bino bien parce que tozo beta lisolo ya filme na biso. Tozo beta lisolo ya filme na biso bandeko na nga pas de distraction ndako boyebi kelingaka mama na bino te na minute eza minute ya kokota te na minute eza minute ya kokonsome filme na biso osomi popcorn okosa no pe mwa benye na otala film ozo esalaka bongo morelengi nango pe ezalaka bongo bana mama. Film aussi la pesi makambu. Film aussi la memi yango likolo na se gigi. Bino mo boyebi Sila ndenga bujaka. Boyebi Sila ndenga ninga na kangolo kuta kosa na kacha mai Sila fe. Sila che tiki. Elle kolobi na okufa attention na okoka su mwa siote. Na okoka te mene ebite na sani na tikele na nutan. Sila Bisal. Sila sa papa elko elakisite kaza yuma. Sila sa papa elko elakisite kaza zoba. Obie sila sa papa elko nenga zo tala yo o azo raisonner.
si la bisal yo yebite mama si la bisal pe kuna bi déjà babali ngai bino mo boyebi de mariage pour les meilleurs et pour les pires aïe aïe déjà na signaki livre wana ngande mama mokonzi ngande sila bisalu ngande mama na bango sila bisalu yo bongo bandeko na fo mona sila bisalu ndenge azosaka na film oyo ndenge azobeta makambo ekende zonga kiki sila bisalu aza lokola nyau soki amati likolo akweya atelemaka toujours jamais akweya buka na telema si la bisalu azopesa makambo na kati ya filme wana azopesa makambo na kati ya filme ya tourbillon bandeko na ngai makambo eza bomoni ya mao bomoni lovita lovita mama malewa bino mo boyebi ka na wenze na biso ndenge ezalaka mwa tombola bazoteka mwa malewa mo pembeni ezotumama mwa poisson mwa kaya bukwanga kendaka bongo mami si vraiment wow ebi va musala na wow bilengo mami azopesa biso toza libana mboka tozotalaka babiloko wana en tout cas esa biso bien bana mama fotoloba vérité esa la biso bien kotala lokola na omona su tombola na omona su ba malewa na omona su babiloko babilokosi wana bandeko nanga esa lenga plaisir na bi mami oza faire oza mama na bango yo nde likolo number 1 numéro 1 monument RDC eza yo oyo boya sala mokili na ye babi bafilme eza mais filme eza ka moko pas Sila Bisalu chez SB wana bafilme solo ya propre ozotala na bana jamais kozape ozotala na bana lobi 8 sur 8 pas na biso bêtise elekaka te kuna moral kuna conseil kuna éducation mami sazoteya na bafilme yo lingi kaka prophétie yo lingi kaka pasteur aloba mpona yo mais mami sipe oyo azosala eza ka parole te azoteya biso bandeko na nga ozotala filme fotalaka filme posé calme ozolanda filme ocomprendre na filme ana bazoloba nini okuizi yaniki tifi na nio nazoloba nyonso natalaki wana kati ya filme na biso bokota bokonsome filme wana ekezala bien bokosta bolanda filme wana koleka kuizi yaniki boroyoka makambo asomo na kati ya filme wana quelle révélation. Quelle révélation! J'espère bomoni ya Momo pe azawana azo témoigner toujours Sila Bisalu aza ona yeba kite ona yoka kate oyo na moni eza Sila mususu bandeko nanga balobi l'apparence trompe bozo juger Sila Bisalu mabe libanda mususu na ovanda kutu pembe na Sila te mususu nanu opusa na pembe na Sila te Sila Bisalu aza mama d'amour Sila Bisalu na bengake mama bomengo bolingo oka mama bolingo aza na bolingo wana ya kopartage na bandeko na ye bandeko ne o bajuaka lisusu te Sila Bisalu azosekwisa bango bandeko ne o batu babosa na bango parce que na monde na biso komika oyo azopesa makambo yango bokotia mais si nazokende koluka ba oyo nyonso bamonanaka susu te tellement tomona bango kala Sila Bisalu azozongisela biso bango ezosala biso bien tomoni susu ya mawa azongi tomoni lovita tomoni susu adasa tomoni lisusu adasa adasa bino moko boyebi tomoni lisusu de best en tout cas tokomona parce que mamis na biso na épisode abimisaka bato muke parce que na minute oyo tozomona misusu mpe baza nani tomoni bango te mais tozoloba oyo tomoni yango tozolobela bino tokonsome filme na biso filme eza elengi filme eza kitoko lingaka Sila Bisalu oza abakuku to soutenir mamis na biso na tous les domaines to consommer filme na biso sans oublier rendez-vous na biso na 18h pile filme koleka lelo tokotala troisième épisode na biso koleka bandeko nanga tozala prête totali filme olake totali film otie j'aime otali film commenter et que ça la mam si bien to loba maloba kitoko to spesa maman na biso force ya ko avancer encore to soutenir maman na biso na tous les domaines maman zalaka kaka moko na ebisaka bino
Maman zalaka kaka moko na sa moyo. Maman na biso eza Sila Bisalu Beka Mpomba Seni Rambo. Bana biso baza bakoko ya Sila Bisalu. Ezalaka bongo. Sila Bisalu Nzambe apesi ye bana ebele. Apesi ye bakoko ebele monde entier. Bakuku toza ebele. Toli tomona filme na biso ekende liboso. Tolingi tomona réaction ya bakuku partout boza. Oyo kolanda émission oyo bandeko na ngai. S'il vous plaît, bo s'abonner, bo aimer, bo commenter, bo partager. Parce que makambo eza na kati awa. Makambo eza na kati ya Sila Bisalu officiel. Sila Bisalu officiel. Makambo eza na kati ya filme na biso. Ozo kabikende bizonga. Attention, attention. Famille mobali bazo koka ko supporter Sila Bisalu te. Famille mobali balobi pa même inane makambo tozo mona. Necho kana kibiso. Necho prépara yango Sila Bisalu alobi on s'en fout. Boloba bo finga on s'en fout. Même ça za ko avancer bandeko na nga. Même ça za ko avancer bandeko na nga. Baba kuku to protéger SB. Baba kuku to protéger SB. Baba kuku même moral même esprit. Baba kuku même moral même esprit. Baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisila. Parce que musala oazo sala ezomona na misu ya batu. En tout cas bandeko na ngai nazoloba parce que biso baba kuku toza bana bolingo. Biso baba kuku toza la ka toujours uni. Biso baba kuku toza la ka toujours ensemble. Bobenga kinga par-ci par-là. Cuisine Yannick tozo luka Adasa. Adasa to mona ke lisusu te. Bandeko na ngai Adasa azwaki absence parce que akenda ki voyage. Na minute tozo témoigner Adasa za na kati États-Unis. Dieu soit loué. Nzambe abateli Adasa alongoli na Brésil. Na minute Adasa aza na kati États-Unis. Na kati États-Unis Adasa aza pa ya nani bandeko. Bandeko na nga nayebisaka bino eza zari te toza bana Sila Bisalu. Eza zari te toyebana. Eza zari te toza na bolingo yo. Adasa mutayambi Adasa na kati ya États-Unis eza pe abakuku moko. Abakuku oyo ayebi kutu Adasa te. Mais abakuku ayebi ke Adasa alobelaka Sila Bisalu. Adasa za ndeko na nga abakuku. Bango nde bayambi Adasa. Ni famille ya Adasa. Mais abakuku moko na kati ya États-Unis yende ayambi Adasa. Esengo te esalinga plaisir. Esalinga plaisir eza bonne nouvelle na kote na biso. Même si alobaka toza na famille nombreuse photo nzimaka. Botala lelo Adasa za na kati États-Unis pa ndeko ne ya Abakuk. Ndeko ne Abakuk moko ayambi Adasa na kati États-Unis. Azo kocheye, azo kipeye. Nzamba lola pambola yo. Apambola yo mama Gisèle, apambola yo. Parce que oyo sali fozala kaka Abakuk. Fozala kaka mwana nzambe ndenge mama na biso emoko aza mwana nzambe. Esalinga kuizi Yannick plaisir. Esalinga kuizi Yannick plaisir na lobi non tellement bobenga kinga trop. Bozo tuna pona Adasa. Dieu soit loué aza déjà na kati États-Unis. Nzambe aza bolamu. Nzambe aza malamu. Bandeko na nga na vie toswanaka ba bonne relation. Na vie tosalaka mabete. Na vie tolobaka te ngane na lobela na nga Sila nga pesa nenga mbongo te ngana lobela na nga Sila apesa nga te nzambe yadi ndenge apambolaka. Nzambe akoko pambolo d'une manière d'une autre bandeko na nga. Botala o lelo nzambe asaleli Adasa na kanali ya Sila Bisalu. Parce que Adasa soki abandeye kolobela Sila Bisalu te. Est-ce que balinge bayeba Adasa? Est-ce que balinge bayamba Adasa na kati ya États-Unis? Ben lelo bayambi Adasa na kati ya États-Unis epesameli Adasa parce que akutani pa ndeko ne Abakuku akokocheye. Akolakise koto ezalaka boye bazongisaka bo ezalaka bongo. Na libanda soko yemboka sika oyebi muta kolakisa te bana mama eza merde. Oyoka vraiment vertige. Mais ce qu'on a na muta ko coacher yo faut sepela. Adasa vraiment nzambe apambola yo to sepeli makasi ndengo za na kati États-Unis. Toza toujours ensemble même moral même esprit en tout cas esengwa makasi. Baba kuku oye maboko toujours likolo pona Adasa na kati États-Unis.
miracle pe témoignage ya munene na kati na communauté na biso. Biso babakuku tozalaka bongo. Biso babakuku tozalaka bato ya bolingo. Mama biso emoko alakisa biso boye. Bandeko na nga. On a memela ki bino na mukolo alelo. Eza kaka promotion ya film na biso. On a memela ki bino na mukolo alelo. Eza kaka promotion ya film na biso ya tourbillon. Tendresse, tendresse, tata moi si tendresse, mwana muluba tongo. Adasa na kati États-Unis, ba appel na bino nyonso kuizi Yannick nazo répondre. Mama mami elongo. Tendresse mwana muluba tongo. Mama mami elongo. Adasa na kati États-Unis, abakuku moko pe mutayambi. En tout cas, faut tozala toujours na amour. Tozala toujours même moral, même esprit. Et ça récite na biso ya SB. Et ça récite à ma casse bandekoranga. Faut qu'on soigne ma bonne relation, s'il vous plaît. To soigne ka ma bonne relation. Totala na mbongo te mbongo ya ka pour relation eleki même mbongo. Relation bandeko nanga eleki na mbongo. Faut tozala ba bonne relation. Faut tozala bien na batu bolamu epolaka te na ebisaka bino. Na sa moyo bandeko nanga tozala toujours bolamu. Na sa moyo faut tozala bolamu eleke bele bandeko nanga mukile za mukie. Nana yambi adasa na kati États-Unis. Famille na ete me Abakuk. Abakuk moko aza na kati États-Unis nde yambi adasa. Esalinga kuizi Yannick esengo. Parce que nga kuizi Yannick na bino nazalaka nanga zuwa te kanda te nga kuizi Yannick na bino nazalaka Bakuk nazalaka toujours na poste nazozela bilaka ya Yahweh lokola mama na biso sila bisalo esalinga plaisir na bifo na témoigner parce que ça témoignage tokyo bomba ngote photo loba ezalaka nde bongo te bana mama. Merci na bandeko nanga nyonso obozaki na live nanga lelo. Merci na Efata TV. Merci na mama Mundibu. Merci na mameme. Merci na mama Dorcas. Merci na bandeko nyonso balingaka kuizi Yannick monde entier. Merci na ba obazwaka tanko lande mission na ngai. Eza na ngona effort na ngate eza kaka na ngolu ya nzambe na zana besoin ya ba remarque na bino, ya ba conseil na bino ekosala kuizi Yannick bien pour na continuer toujours ko avancer encore. Na zawana nazo senga toujours ba conseil na bino, ba remarque na bino ekosala nga toujours bien. Naza mwana, naza leki, naza ndeko na bino ekosala nga bien bokoma na ba commentaire ekosala nga bien. En tout cas, nepesi ba merci na bino nyonso obokolanda émission après oboza na kati ya live nanga. Oh, beaucoup et après, merci beaucoup partout. Bozwami, rendez-vous na biso 18h juste. To consommer toujours film na biso et que ça la bien ma casse bana maman. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.